Ta la lelo yo abwaki eteo nzambe nasi ya quarantena Joy Kalapere la zopesa makambo na mayanga Salut les sika donc eza bébé moi sika nouveau né Joy Kalapere là donc petit na biso a sali makambo donc faut pesa makambo donc en pleine ville Sidadi donc bateau ba yebi ville bien donc Maxi Mayanga donc ba côté ba ex vient na biso waza salara déplace petite terrasse les locaux donc tout Joy Kalapere les salons na emo ba makambo vraiment fait ça là ba bonne chance ba makambo belé yakinde vraiment liboso vraiment de ma part Johnny Moreno belé basi vraiment bazala ngote quoi ngamo mobali mais na salon ngona ngola te mais na sepe na mwasi mo ba sali lo mo ba be comme pe Jos lo nga pe comme na lo malisa Jos quoi ndoi na nga quoi kende mate na ebi kende toza boye biso tout toza ba relation na njoko na biso soki loko isimbi yo pele msoza oh lokola za mwana liboso epa na ngai yo koza mwana na liboso ntanga za place mwana na yaki pona tala bino bana nebe makambo za ndeni mais ina place mo boye ba jogo basi ba jogo pefe boya ebele kwa kaka no eza ndeko na bino leki na bino ya na bino kwa Jos pe boye bien pe partout boye bien mais na yebi so prité mais na ndenge na ye moko ayiba pini ni ngao cha kwa in frente a Maxi face à face na Maxi so komi net na Mayanga na parage ya Mayanga pharmacie Mayanga au kiti mamo Max Mayanga face à face na Maxi salon Joy Kalapere na limite eloko esengo mutala na posa fina non mutai eloko esengo esenga ga to fo to ba ke la mo ba fleur Simba, Dangol, Yélène et Sébastien, David Dewey Vitesse, Exit Premier, Maman Nadège Tibiane, 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 David Dewey Vitesse, Exit Premier, Maman Simba, Dangol, Yélène et Sébastien, David Dewey Vitesse, Exit Premier, Maman Nadège Tibiane, David Dewey Vitesse, Exit Premier, Maman Nadège Tibiane, David Dewey Vitesse, Exit Premier, Maman Nadège Tibiane, David Dewey Vitesse.
premier. Maman Nadège, Tibiane. David Ewe Vitesse. Exit premier. Maman. Salão de Calapel, seja todos bem-vindos, tá? Salão de Calapel, Amsterdã, Zulu, né? Salandi, de Catrona, Manua, essa. E a Balik. Na vida não assim. Na verdade, Joyce Lobalissa. Joyce Lobalissa, merci na visite. Grand jogo, donc. Moi, je me suis Bali. Joyce Lobalissa, merci na visite. Merci beaucoup. David Alban, ah, mas eu dava mais falando, né, muito é cara, é algo não é super, foi mal, mas pode falar, o estudar não, falar de cara, estudar matemática, porque no hospital na mamãe aí, mamãe não se vai acontecer, não vai me confar com daí. Mas filho vai vir, vai pensar, nós moramos em uma piscina, não confiança, fica. Porque não se mate se pô, nem eu não ando hospital, um baú que não mão, não, acho não. Deixa uma coisa ali, na toque na tá muito bom que quiser. Nós vamos usar uma boneca no hospital, né? Melhor uma boneca não. Ela aí comida Nasa na kumi na moto na mwana na apa si no mwana na o si no mwana te emotion so inda ko 5 heures de mo se ya ti atikele ni 5 heures na mingi na maboko to makamza la premier jour pour la communauté mais si vous avez suivi katina soki on se m'a mis sur nda nzama pa mo la amen merci Malapa. Aí. Vraiment pour nous, vraiment na epelelo pour soutenir, pour accompagner jour à l'inauguration na. Premièrement, on peut s'en dire merci dans l'initiative de Kinabiso, moi, Biso de Konabiso. Vraiment, Joy Calapel, les salons, Naemuro, Bamakambo, vraiment fait ça, bonne chance. Bamakambo Belé, qui est vraiment liboso, vraiment, de ma part, Johnny Moreno, Nadleli. Merci beaucoup, mon frère Moreno. Totam Saka, micro Nabiso. Totam Saka, micro Nabiso. Dans le cadre de l'image, j'ai bien banni. Choika, salut. Salut. On est santé quoi? Par la grâce de Dieu, ça va. Dans le salon, moi, tout le bien. Non, oh, mais le salon n'a pas été mais il y a biso tout. Il y a bino, il y a bandeko, il y a Olanda biso. Salon la bino, mais tous les bateaux, tous là, on fait des aventures. Mais avec le temps, âge qui n'a mon bas les gens normal au cours de âge mobile oui que non si maman connaît moi bon biso bas c'était au fanara trop donc faut penser pour na lobby parce que moi na ça moi na moko on a l'avenir moi na ngana o ngana sala ni na yo lukana mokili ya ngoto ya trop te mais ça non trop simple parce que tout ça ngata un kwanza te tout ça va magnon c'était quoi ya moi na créer moi ça na biso ya bino ya biso tout. Bon, il y a vraiment trop et ça l'a bien. Dès qu'il y a une grande sœur, Mista Ndeko. Merci vraiment. Bon, l'inauguration, ils ont trop dire. Ils ont comme ouverture parce que l'inauguration, dans tout ça l'été. Tout ça, à période de Covid-19, tout ça, isolé, baboy nan boy. Mais, tu m'as dit que la carte, tu vas faire la bise, surtout que ça déjà, ils mangent dans Ndeko. L'inauguration, ils ont
C'est comme ouverture, mais tout ça, on a pour vous, à partir de lundi déjà 8h, 15h, 16h, tout respecter Caramidéco, de la possibilité jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Tu peux expliquer précisément l'adresse à salon? Bon, on est jusqu'à poste faire la portugais, in frente à Maxi. Face à face na Maxi, so comme net na Mayanga, na parage Mayanga, pharmacie Mayanga, Okiti, maman Max à Mayanga, face à face na Maxi, salon Joy Calaperle. Ok, merci beaucoup. Nous avons facile à retrouver. So Okiti na parage Mayanga, baloki na sima na Max wana, face à face na Max wana, on a déjà Joy Calaperle. On sait qu'il t'a bonjour mauvais. Bonjour papa. Tout le monde a quatre espaces na biso, il y a salon Joy Calaperle vraiment. Tout le monde déjà bien rasé, bien parfumé. Tout est bas. Tout le cacao bien ndenu. Bon, ils ont tout le mais biso za ba Congo. Ngana za papa na bino nyonso ne bazalia wa. O lokola za mwana liboso epa na ngai yo koza mwana na liboso. Ntanga za place mwana na yaki pona tala bino bana. Nebe makambo za ndeni. Nebo bandi boye bokeni musika bosala ma aventure za place na bino nyonso. Donc ngana za papa na bino papa Raoul. Yamo bomona na présence nga awa nga moka muta libandi. Donc papa na bino ngai. Merci beaucoup papa na biso muta libandi mais webi connaisseur à pas kaka. Et moi féliciter pour na Joy Calaperle. Et pas nazo féliciter kaka nzama pese longue vie, apese sagesse, atira longue atamona nzela ya malamu akota banzela musote lokola bani na musala oyo ala naka musala na ye. Alors, bakisi yo banini balongete donc nzambe kaka azala na ye donc monsieur merci beaucoup papa na biso totam ça toujours micro na biso pleine quarantaine te maramozo sala petit je bomba fort merci na batutu bolinga Peggy Joker check Peggy Joker et mon pour la petite sœur na biso Joy Calaperle na initiation boy. Ouais, merci Bena, merci Bena. Ça va Peggy Joker bandima ça va ouais, ça va. Joy Calaperle. Donc, Joy Calaperle. Vous avez série mon vocal, moi, ça va bien vraiment. Ça va bien, ma casse au salé, au félicité à ton vocalement. Joy Calaperle, au pisse ma cambousse, na ratamboku. Baya kilo kolabana nsambe na babible na maboko. Po bakabola bolingo ya Joy Calaperle elanga Joy Calaperle loni na nzela ya pasi na bisengo motoko boka azali te kumba tala Joy Kalelo yo nzamba tiki ete o tala lelo yo abwaki ete o nzambe nasi ya quarantaine Joy Calaperle azopesa makambo na mayanga Peggy Joker témoin tous à la qui ensemble, David, téléspectateur, témoin. Merci Joy Calaperle, vraiment pesa maramunaka tamayanga nakati ya mboka Angola na Luanda, vraiment nzambe apambola ye akeli boso mwana batu libakune ya bia beti na kati ya quarantaine. Ebele ba la nzala to forcé mais nzambe ba do pambola ba obaza na kati ya losambo na kati ya makamonde tout ça. C'est ça vraiment, nous sommes là toujours. Tout ça vraiment on a trop soutenir yetina suka quoi côté nzamba on memaye côté biso to soutenir tout ça vraiment babi touche même na Rome mais tout ce qui brille n'est pas de l'or mais ensemble on a bien touche même na Rome mais tout ce qui brille n'est pas de l'or on ne profite des bons moments quand on est ensemble oyo nyusu banana katanga daika bona kasina katanga mena sima ya quarantaine Joy Calaperle pesi makambone on est là tout côté un espace tout quoi ba ça kana cadre tour bendem non nae pour ça souknanga nemi da ki bata touche mazala kawa on ki ba sala boya on nae ya donc pas Joy Calaperle ba saloma soukina on sait que brache ba bon ça bien ya ça on a confiance en ça né à peu près combien de temps déjà naza na confiance pour bateau wa sala a ibele basala de souki. Yeah, chaque salon ailleurs quelque part. Yes, ailleurs quelque part dans son Angola, basimba simanga déjà ce qu'on a qui baza awa. Ya on a une qui musaleza aya bien. Yeah. Donc merci beaucoup maman. Nasala kawa. Yo sala. Oui. Salon il y a combien de temps déjà font? Bon, eza cela sika inauguration ngoza lelo. OK, ngwana. Eza salon nani? Il y a Joyce. Joy. Donc tout mon espace pour mi Joy Calaperle. Oui, eza bon salon nae. Ça fait combien de temps vous travaillez là?
bon to bandaki banda jeudi lelo ndeza ouverture to fongola onde lelo oza premier salon ya Joyka la Perle la première salon mais salon de luxe moko mona ndezali musala non toye tomoni premier jour tomo déjà plein ya boye non tetaka na confirmer salon ça la plein ya boye non tomona te tomoni pe confort qualité matériel là bien c'est que merci vraiment c'est ta félicité vraiment bon merci vraiment bisope to benga ka ba client ba ebele ah musala ezali mbongo muke mais musala ebele musala so za na besoin na to sala a pas biso iratate pesa makambo za makambo malgré confort mais prix nango eza nango passable oui eza passable pour mutu nyonso aza capacité bon ça soki nae to pe to ti primo ya bien pour pesa pasité tela ka tona confinement bon comme passe comme dans to banga na biso confort te ba kiti hotel te bo banga na binité faut eza en place propre pour attirer bateau pe musala eza malamu mais bo banga na binité boya to soya to zala bien to bana nzambe te na epena eza eloko na biso ya ba jeune yango esalingaki na longwa na ndako na awa eza salon ya sika première fois ntango inauguration nango eza biso ba jeune faut tozala nalingaka toujours vraiment kosoutenir ba jeune esalaka mwa bien ba félicitation ezali ya makasi pena komona jeune fille ya boye azwa initiative ya kosala eloko moko boye abanda mpe kofuta bato eza pena c'est bon makasi po bafille ya boye baza mokie na mokili aza pena mwasi oyo azopensa bafélicitation makasi bon idéologie eza moko système kaka ya achetement nde ezalaka ye rachomba donc nga nde le grand gérard moto asimbi masolo awawa mpe nga mo mpe le grand maître sur loboko ya nzambe toujours ndenge ezalaka kaka donc kaka nde bozomona kaka donc alibitraka na ngambo na biso so nani mpena moto alinga apesa avantage na ngambo mosusu donc aza te kaka mo nde ozomona toujours bavrai chéri bavrai jo donc yango ezolakisa tokotaki ronsoluka totetuka ata mobala boyo pendant 100 ans awa soki oke aobunga kuti yo na nzela parce que ande eza solution awa donc soza opesi makambo ozwi mpe makambo opesa makambo a ozwi makambo potaka baminio garçon baza boye mon frère Fiston le grand gérard banini mais confort otomoni awa totali mpena qualité vraiment ya salon c'est ta félicité et baprix na bino eza nango valable te baprix mpena eza valable donc bana mai bandeko batata bamama bakoko mpe basi mpe bana mpe bandoki bango nyonso babanga na bango te parce que eza maison de Dieu donc awa toyaki no nzulukable awa mpena donc ozonga pepele donc prix eza nango normal babanga na bango te donc babanga na bango te ndenge toujours toyoka maloba mikolo donc babangaka yuma babangaka yanki na musika te pusano affronter ntongo koaffronter to moso omona mama na yuma toujours nde naoloba kaka nzambe akabola te ka nde nzambe akabola te nde mpe awa mpe tokaboli te donc toza biso nyonso basi na mibali donc je crois ke mo mpena soki oye kotaba mibali osentir toujours donc loboko moko esala kutu donc ocomprendre te kaka ndenge moto asalaka rere samso asengaka pelouse abe bakataka ekovo donc awa mpena soye donc tokozongisa mpena na normal donc samso mpena se retrouva awa kutena mon frère na biso ya star awa donc ye malgré monana makala me na tamboli na ye kokuta ye pa Joyka la Perle donc c'est que ande solution bonjour mon frère salut frère salut vraiment tokuti un espace ya Joyka la Perle papa pour tout moni plein oiza ou attaquer en plein confinement mais to na salon to moni plein à danger yo posaka na nenga bisha na mulongo to za tourna yo bende ouais premièrement Joyka la Perle petite mot boisson la bien à salir salon nae donc biso to artiste natinga na artiste musicien artiste coiffeur donc c'est-à-dire le rôle à mon ngo abota misika asinga il faut to chama maele to barandeni to pousser petine dans la akeli boso d'ailleurs côté biso to za ah moi ba te belé pe bazala ki zala ki déjà donc quand ne va sentir micro tambolé donc moi les lobanaro ba ki ça ezara juste salon de sika donc eza bébé moi sika nouveau né Joyka la Perle donc petit na biso a sali makambo donc faut passer makambo donc pena pleine ville sidadi donc bato ba yebi ville bien donc maxi mayanga donc ba côté ba ex vie na biso waza salara les places à petite terre à sali loko donc tous en vraiment te soutenir na idée
moi on a boulé bien, a boulé vraiment donc à ça les loromos, beaucoup ça et loromos ils que tout le monde, il y a milliers, tout le monde ou a peut-être Crispy Bontra. Donc il sourit tu as présence dans le salon, ils allaient bien. Donc c'est pour cela tout ça tu as petit un coup pour qu'il y ait bosso. Voilà. Ouais. Quant à moi, je dis aussi merci à Joy Kalaperle parce que ça soit beau. Notre monde a été salon a biso ça facile à retrouver. Biso kitika na parage à Mayanga au baluki mukina simana Max. Ex vient à biso à wazi kota ça qui presque kana nzela wana so tunika Joy Kalaperle. Bon l'action donc ils a coûté place au bonga coûté. Okay, merci na cadre d'Idéologie TV tout tam saka micro to moni mutu moko boye na luka ele na moni pour que mon abato bon espace boye faut comprendre que Joy Kalaperle azaka yimo kwa l'équipe bino tout d'autant besoin yenga na ba sida de wana busomba ba champagne bani c'est que Joy Kalaperle l'équipe bino pour bloquer boboza na ngote talaka lumanisa to côté espace boye ngamo na kamo bonjour mon frère. Ya bonjour mon ton. Ngamo déjà na yebi que c'est lumanisa grand jogo na biso ya Inter. Ou ka to mona na TV wana bato batala na ba TV ni zarayo. Ya eza manga quoi. Lumanisa ngo baza su mbalete zaka moto moko quoi. Eza mal lumanisa ngo yo quoi. Kotaka na espace boye tonto ye to moni lumanisa na espace boye ba jogo minene ba betaka batala bango par-ci par-là to côté na espace ya Joy Kalaperle. C'est que makambo zande koto Joy Kalaperle kine bino abochaka tembete. To zo somba champagne kuna tango klifa zo somba ba marola kuna awa Joy Kazo tambo sa zo matsa ba brique pour que un présent na ye. To koyi to tambo si micro to moni lumanisa awa. C'est à féliciter déjà papa. N'est-ce pas ça boye? Ya na bandenga boye vraiment ebele basi vraiment bazala ngote quoi ngamo mobali mais na salongo na ngola te mais na sepe na mwasi mo bo asali lo mo bo abe comme pe Jos lo kwanga pe comme na lo malisa Jos quoi ndoi na nga quoi na otala ngo pona sepe na ngo pona na bo ke ba fleur quoi ça m'a bien fou. C'est que tant to monio awa c'est que prix na bango za mo likolo pour batunde tibino faut kota ba place mo ba ebika ke yo ebika donc to ko lo baloba te biso to zara na yo to ebi mais il y a place mo boya ba jogo ba se ba jogo pe fe boya ebele quoi ta kaka non eza ndeko na bino leki na bino ya na bino quoi Jos pe boye bien pe partout boye bien mais na yebi so prité mais na ndenge na ye moko ayi ba pini ni nga ocha quoi. OK mon frère Lumanisa même 2 personnes 3 personnes oyo linga mingi ya libanga na linga ba de belé hein mais no boka ma trop yanga moko vraiment non présaliki père na ngamo ya mutema quoi présaliki place nango te il faut mando ya awa Jos yeyo afungole loko na ye quoi présaliki tukumata vraiment quoi on a ma père quoi abenga nga yo lo malisa yo za mko na nga mais ça n'est pas ba ambiance quoi non il s'appelle présal tidulu quoi bo yawa izango kaka place mo bunga te quoi na présent biso ki bokolo place za ofele oyo kata suki msala nyo senga kama soin quoi po tambola bato batala tala il faut za ma soin moi aspect quoi yango sala mabongo quoi kitoko. OK merci beaucoup mon frère Lumanisa tout ça toujours na Idéologie TV tout ça na biso afuka boulot penande yango na makambo boulot nde tata na mama la na sepeli na na sepeli l'espace oyo beaucoup de chance car petit nanga amanta azala na isala biso bien salinga bien makasi komona ba artiste komona ba star komona ba famille boy sali bien makasi na sepeli pena sali pona reportage sali pona Idéologie na ndenge TV ndenge zo sali na sepeli makasi et salinga bien présence na bino na sepeli makasi pena bien présence na bino sepeli singa makasi to pesa makamne loko po lobi ezala bien ba mumi ba roya ya meto filmer baroya ya yo baroya biso tu baroya to beta ba arba OK na sango fo ba bende suki e salinga bien makasi na sepeli. Vou dar no senhor David, por favor, com muita honra, abre essa minha garrafa, pode ser? Obrigado. Tá. Sejam todos bem-vindos aqui salão de cabeleireira Joy Kalaperle. Espero convosco e sejam todos bem-vindos, não tenho muito para dizer, só isso. Obrigado. Obrigado para quem está comigo nesse momento tão especial da minha vida, que eu nunca contei, mas graças a Deus aconteceu. E
Eu digo que não quero falhar comigo mesma, nem convosco. Quero sempre agradá-los e fazer meu trabalho, dar o meu máximo. Caminhar, não posso caminhar sozinha, né? Convosco, me segurando de lado, vossa força, apoio por mim é mais qualquer coisa em cima de tudo. Então, agradeço a vossa presença nesse momento tão especial da minha vida, muito importante. Sonho realizado? Sonho muito realizado, sim. Muito obrigada. Estou com lágrimas nos olhos, sei que eu não posso lagrimar. Estou tão feliz de realizar assim, um sonho da minha vida, né? Sim. Mas não é graças a mim, nem graças a ninguém, mas eu digo graças a Deus e a pessoa, meu companheiro, que ele não pode estar aqui comigo, infelizmente, Paulo. Eu amo-te, tá? De coração. Muito obrigada por tudo que tu tens feito por mim. Eu sei que tu vais ver a imagem e vamos continuar a trabalhar, dar o nosso máximo, o nosso melhor. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Senhora Vivi. Vem cá. Vem, amor, vem. Minha irmã querida, minha conselheira. Ela está sempre comigo, meu irmão. A máscara, mãe. Eu posso usar? Posso usar? Não. Agora não. Vamos usar isso hoje. Ma grande sœur, elle ne parle pas portugais, elle parle seulement français, anglais, mais moi je ne peux pas parler anglais parce que je ne parle pas anglais. Merci pour tout, pour être là avec toujours. Ça c'est la petite sœur de Caractère. C'est mon bisou. Tá, c'est la petite bisou. Merci beaucoup na watutu oyo baye lelo na wekoloba tosangana ba il y a des fois tosangana le mosusu mpona likambo ya pasi donc bato so basangani le mosusu bosangani mpona pasi il y a des fois bato mpe so basangani basangana mpona esengo donc ndeko na biso eloko oyo asali j'espère que na biso nyonso nde toza boye eza eloko esengo na ndimi te eloko esengo moto alaka na mposa finamo non moto eloko ya esengo esengaka moto fo tobwakelango bafleur kende mate nayebi ke nde toza boye biso tu toza na barelation na ndeko na biso soki eloko esimbi yo pele mosu ozala bien akopesa eloko te mais lem soko oyanoka awa bakati oyo soki ofele na obimisa oyo ozalaki nango ya solo tolemba te toencourage ndeko na biso na bafaçon nyonso moralement oyo kuna kosengaka moralement physiquement donc moi tout peut ça moi bien moi conseil ndenge ezalaka donc moi kobeta mato donc champagne là elemokaka ya ese moi donc pardon na ndenge ya ouverture ça pas même inauguration mais les arts qui sont pas là pour ça salon na biso moi image bato bazala na notion wana ke salon enjoy kala perle et ça déjà mais inauguration avec ouverture et oui avec le temps parce que on a rien fait d'abord mais nazaka na kosa nouveau ya vous avez décidé moi et belek na bino alinga banoko koze bela wa donc basi na biso bakomo yawa ekosala bapanza on est avec un autre géant vraiment avec un moyen merci pour la soutien, pour la patience. Et c'est là que je suis la patience, on a accueilli nos clients.
Et la famille, donc on mais on sait comment on peut résoudre. Gérard, sincérité, c'est ça. Gérard, sincérité, sincérité. Parler, ça c'est mon grand frère. C'est pénal, il boit ta pénal. C'est pénal, il pénal. Mais parce que maison mais on est en mode ligne on va venir zater ah autant d'ailleurs une journée la monde est sur côté même ligne venir on va zater parce que Samson va regretter qui pourquoi va attaquer pour votre temps déjà ça les fumeurs regretter mais vous fait l'idée on sait là il a tout la bonne dîner champagne parce que to kwe na kacha londa chéri kitoko na kacha sana visite Okokodate, sokoye paya kalateo. Okokodate, paya londa kitoko kalonda mayanga. Sokoye la presa seteo. Okokodate, sokoye la presa seteo. Bandeleche non que vous balapa makambo ya mo ya mo ni dia antaliga ka oye na présence témoin kota exacte timba Bébé viens, tu fais ça? Pour moi peut être ici, ça me dérange pas. Saúl, China, mana tasnya? Nada di natas. Ouais. Jovem, todo mundo, Saúde é nós. Brinde a Salão Joy Calapela. No meio, pra cima, pra baixo, pra esquerda, a direita, na boca. Batimbe bachaka. Merci na visite, merci na tout. Merci na confiance. Magnos, merci na confiance. Donc, ça c'est Dieu et caractère. Aïe! Dieu et caractère. Moi, madame qui est, Dieu na 35 ans à la terre. Moi, Dieu na 35 ans. Moi, madame qui est, moi, la copie à moi, donc. Merci à tous, la présence à Boya et Belé. Ba o balinga joy kala perla yi mama ayi akata samso suki yeyo joy kala perla moi qui a fait ça mal ala boca natemi bien moi gars sur votre restaurant joy kala perla non aba beau garçon ma frère chérie so tali pepe na ba beau garçon ma zaka ma frère chérie donc basola ba yuma to feta Merci nga Joy Calapela. Ouais, ben il m'a sauvé yuma. Bien la Chris Libon ça wana il m'a sauvé il m'a sauvé ta tête, ta future toute la lobby. Donc check.